Voilà, Yaya Dadi Kitambala, c'est un grand artiste à Mboka Nabiso, et c'est bio, nouveau-né. Obsèque naé, il croit que les gagnants les qualités. Franchement, Mbongo Matanga Yaya Dadi, il a une poche de famille. Franchement, fait tout ça clair. Et puis en fait, na yebité. Ceux qui famille puis ça qui contribution à bango en fait ouais on a évité mais bah obsèque Yaya Dadi limite à $1 ya famille ça nini côté na kati ba le Dadi Kitambala katafa qui moya ba bébé il y a demi Dakar ba les Dadi ils a même pas na beauté j'ai dit tout ça qui na mort na à stade de Max qui benda bika entre famille et les artistes dissection ya Saranate qui funda ya Gisèle ya te ba misi ye moko mutu na biloko na ye je vis ça Gisèle avandi ba olela chambre Dadi chambre mowe mbeto Dadi balala ndeko Dadi a mwasi na coin Gisèle na katikati ndeko Dadi a mobali na coin bacha siko Gisèle na katikati na mbeto Dadi bala la butu mobimba famille ya Dadi bakanisa ki baza spécial basa la exception moko boye botika biso moko to sa nini to sa organiser so bango batie mbongo na compte bloqué sans pourtant balongola mbongo ya DJ ya Matanga où allons-nous? Mais Ngambi na kati yote, est-ce que mbongo wana ezaki pona bango ba partager mais ezaki pona ba obsèque ya Dadi? Voilà. Yango to mituna. Ba ye na mbongo. Pona Matanga. So bino bozi mbongo na bochango na compte bloqué, bo préféré na bino. Dadi ebe meneza humilier, ezala sali, mais bino botika na mbongo Matanga. Vous ça commerce na muto Dadi. Organisation d'aki muke bo contribuer tout ndenge ezalaka toujours donc mbongo ezaki da ebele mbongo pene ezaki ebele or ngamoko na yebaki ke Yaya Dadi ekoleka ya ba comédien nyonso bakufaki par rapport à mbongo ekotaki c'était comme ça est-ce que mbongo oyo ebimi na Matanga Dadi est-ce que bango ba redefisa bango $2500 pour bakunda Dadi? C'est pas normal. Mbongo ezebele, mbongo ebimi tellement ebele. Pourquoi ba redefisa bango mbongo? Bon, so pe major azali na $2500 redefisa bango te. C'est ton autre Dadi kana katafa kona ba bébé. Sur la mamba site, ce total mamba site c'est 001. Donc tous en number 1 mokonza bas, il y a 001, c'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé sur le biso marambia. Victoria Télévision. Victoria TV et yana ba mon pepa siga yana ba mamna na ndenge nango donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo potozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons, JB Kumaluta. Yabino Sida Bile l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonner massivement. Dans une idéologie européenne, Botonana. Bobolanda va faire Yamboka, il y a passé par là. Donc, number 1 na bango, c'est JB Kumaluta, les pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bile la Nenga Ilusa, Victoria et Certa. Amen. Voilà, vous comptez parmi nous, c'est ça notre fierté. Très chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria, à travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, la femme du patron, la Giga. Alors, aujourd'hui sur ce plateau, je veux m'entretenir avec Patrick Ngambe, artiste comédien, en même temps mon confrère. Hein. Donc, tout le monde peut ça l'analyse par rapport. Il y a obsèque Yaya Dadi Kitambala. Comment ça s'est déroulé
parce que nous voyons que na kata morgue ba déplorer qui par rapport à retard ya bilama balati ça qui a dadi tout ça et na kati place ba exposer corps moi désolé les ala qui to mais ka fait comme ça la moi analyse sur ça et na makambo et comme le lo Gisèle par rapport à la famille de ba bébé na ko bengana comme il azaki mutali boso o ngana moni à cette interview yango na ko zoyer voilà merci beaucoup na l'heure d'assi ma caméra merci na boss nanga JB Kumaluta le vrai pétrolier de Dallas à mon sponsor ya Paul Venture et Mafula depuis Allemagne Willy Mavita depuis Dallas maman Yvette Mbia la japonaise na kata ba Londres ba midai depuis l'Anvers ba tutu o le bolinga jema idele ngape na lebno moi mingi na lebno moi fort to mekape ko solo na bino to sana ye moko Patrick Engambe to beta ba 4 boni papa. Bonjour Nayo, Jemima, le gros bébé de la presse na biso to zarana et puis na profité na pesa ye moko le patron mon vieux le pétrolier de Dallas JB Kumaluta. JB Kumaluta venant les pétroliers de Dallas Bambote naïe donc et puis Bambote na batutu ba Hollande biso sur Congo Victoria télévision quoi. Voilà. Patrick Ngambe pour tout son moi mukesima par rapport ya obsèque qui est Dadi du Kambala jour quand il levé du corps na kata ba morgue magenga na zaki côté ya maman Evely Kamon Lopez ba sangozo il a besoin de partout que non on dirait moi désorganisation zaki pour na ko latisa expliquer sur lesquels on ndeni kuna na mort. Voilà ya Dadi Kitambala. C'est un grand artiste à Mboranabiso, mais c'est bio, nouveau-né. Bobsek Naye, il croit qu'il a gagné les qualités. Franchement, moi j'avais vu podium où il y a Serre Nabiso Kamon Lopez, paix à son âme. Au dit moi finance à la main, vu que les Sangsa qui ont tellement organisé, ils avaient fait des ordres, il y a des Sangsa en placement, ils avaient des gars. Mbongo matanga ya Dadi et où na poche ya famille. Franchement fait tout ça clair. Et puis na yebandi en fait na yebité ceux qui famille puis ba ça qui contribution na bango en fait ouais na yebité. Mais ba obsèque ya Dadi limite $1 ya famille ça nini côté na kati. Première dame ya mboka na biso Maman Denise Nyagi Orachisekedi a une délégation avec $15,000 américains. Tu comprends? Il y a une enveloppe pour participer, pour rendre Dadi di Kambala hommage. Il y a bien $15,000 ma yangoana. Il y a déjà avec $15,000 beaucoup organisé matin et puis bon c'est nini etikali faut tout bien clair toleki Maman Olive Lembe Kabila notre première dame honoraire parce que je Maman Olive moi-même j'étais là nazaki sur place avant ya ayi na biloko ndeka ya kana comme d'habitude parce que do Maman Olive a pesa ki ba roliango bana matanga bandaki si bakundi pe na 40 jours bon il y a kabilo Maman Olive na yi bango wintaba parce que moi j'étais là tu as mis Maman Olive à côté nandaku simplicité ya maman avant ni pe na senenga mesana liputa amibe mona Dadi Kitambala ya mukie o basolaki na kati bango e bima rappel libanda to yoka ki yango pe kaka o pe basolaki Maman Olive Lembe aidara déjà batu moi mingi vu que maman Denise a pensé déjà mbonga matanga abi quoi première dame a pensé déjà mbonga matanga so bakundi ngana ozaka na posa ya bana to ebite so ngasa nini na bana mais tellement que maman mokonzi jamais ko ya maboko pamba abi mabo en fait jamais ko kota sans qu'il atika batu maboko pamba vous imaginez batu na ya presse sur place batika $1,200 pour la transport ya presse $20 après tu connais Rosango, qu'on a un bureau à maman Angèle, $100, 60 personnes. Donc 1,200, on a 20, 60, $100, c'est quoi, ouais, donc, tu comprends? Si on boni, si on a famille, oh, il y a Dadi, a-t-il moi quelque chose? Mais monter et banité. Pour avoir observé, il y a Dadi di Kambala, on bien. Si koyo, mbongo wana nyonso déjà. Ça côté en coûte ba cotisation ba association
parce que tu cotises ba mbongo na ba société tozaka nango ezali pe na boule après matanga nezaka ba otikela ndenge za systématique tona société ya AFAT femmes des artistes et bazali ANTPC bon moko ezali et mon réellement vivant ba société tellement ébélé tu comprends organisation zaki muke bo contribuer tout ndenge za la toujours donc mbongo zaki da ébélé mbongo pene zaki ébélé or ngamoko na yebaki ke derrière Dadi et koleka ya ba comédien nyonso ba kufaki par rapport à mbongo ekotaki c'était comme ça. Dadi Fabima le 28 ba kundango le 29 si bitima programme ça nini échangé et comme yabima jeudi le 27 ba kunda vendredi le 28 mercredi na butu ba ketia ba kena martyr les arabes ba nda ko installer et tout consort na martyr babi qui besoin na accès dans na butu on daki benda bika famille a Dadi mutu bazwa ki mbongo moni mbongo to ba contribution ils ont les catégories l'équipe ba artiste après artiste ba yotika non ils ont ya directement na maboko ya famille c'est différent na ya ser na biso Solange Mindono parce que ya Solange Mindono ba otambo ya famille na ba artiste famille na ba artiste moni ki ba mo ba problème et belé famille a Dadi ba kanisa ki ba spécial basala exception moko boye botika biso moko to sa nini to s'organiser bolukula biso ka juste place parti ça bakangi maboko bon place à to bunde martyr yango wana balukuli Dadi kitambala katafa ki moya ba bébé oh il y a demi Dakar balila Dadi ils a même pas na beauté. J'ai dit que tu as une morgue, un stade de martyr qui benda bika entre famille et les artistes. Dissection et obscurité. Jamais tu connais Dadi na katafal oyo. Parce que il faut la médiatiser. Ba fana Dadi ba mona boy et surtout na batu bata biso na poto ba yeba ki montagne so ya mbongo sa nini e kotaki na matanga. So oyo busali yango nini podium oyo. Katafa ki leki mukie. Famille balobi ki batie mbongo ya matanga na compte bloqué. Compte bloqué na comprendre peu gota ote. Compte bloqué. Mo we asa kufi pona bana peut-être hein, pona bana hein. Bon, ko tia mbongo na compte bloqué. Eza idée mabete. Mais faut bon la budget ya matanga déjà. Faut pas kanisa matanga budget na ngo esenga autant. Bon, oya matanga budget matanga yango yo to tie mupandi. Bon, les restes o etikali quand tu as confiance à mon départ, ba ko banga pe ba PC ba rolia ngo ba o etikali yango to sani to tshanga na compte bloqué jusqu'à na dette moko boye to robim ça peut être ko ça partage ma solo so bango ba tie mbongo na compte bloqué sans pourtant ba longola mbongo ya budget ya matanga ou allons-nous mais ngambe na kati yote est-ce que mbongo wana ezaki pona bango ba partager mais ki pona ba obseki ya voilà yango to mituna mutu apesa ki bato to bato apesa ba mbongo pona matanga s'il vous plaît s'il vous plaît tolongoli maman Denise tolongoli maman Olive Lembe mais ba contribution et ya ki gouverneur de la ville vice ya on a bika gouverneur ata vice aye mon continent yebit ça se passe comme ça vous comprenez ba ye na mbongo pona matanga so bino mozi mbongo na bochango na compte bloqué bo préféré na bino Dadi ebe meneza humilié ezala sali mais bino botika na mbongo matanga buzo sala commerce na mutu Dadi mais ngabe bino bolba bopone seke ne munene kezaki seke ya cher bino ko bolinga ba kundendeni kapona katafeke no bosilika ki nazaki étonné lobi awa tanto yaki a bana quartier babiki seke ezaki $400 oui nazaki na étonné bana quartier balobi ke seke wana bakundi na ngoza na valeur à $400 nazana ba précision te pour que tu fasses un cercle wana na ebité na bipé montate tu comprends mais zaki kitoko non bon qui pas qui on na mona ka cercle ya pembe Major Bissadi di Zolozolo ata producteur ba théâtre muto abimisa José de Londres na poto c'est Major Bissadi na kanda wana ata mutu malgré tout gouvernement bimisimbongo mais mutu ata tonga kaka na sakata mo symbole Major asaki da symbole na ye mais sur le terrain amoni katafa eza malonga te famille to na mbongo te a déficit famille $2500
à déficit sous. Famille a sali papier bah signé moi mon tel j'ai souci mais prendre les crédits $2500 des majors bisali du zolo à date nous allons payer jusqu'à ce que tu débloquer compte nabiso pendant 3 mois signé kingani. Quand le cœur on va de retard on peut vimba rapport quand bloquer ça banga pour faire contribuer à la carte. Tu ba famille to bota marana bango ouais. Ce qu'on a carte magama bi au témoin za la belle fille solo. Ezaki belle. Belle fille ndeni. Belle fille wa Belinda. Ah na ndenge ba signé. Oui, ba on fait ba témoin bazala ko. Est-ce que j'ai mis mal tout ça non analyse. Est-ce que mbongo oyo ebimi na matanga dadi? Est-ce que bango ba redef ça bango $2500 pour ba kunda dadi? C'est pas normal. Mbongo ezebele, mbongo ebimi tellement ebele. Pourquoi ba redef ça bango mbongo? Bon, so be major azali na $2500 redef ça bango te. C'est on to ya dadi kana kata fait qu'on a ba bébé. No monique ba luki ko ba changer podium. Ata be podium ba changer daka mabe. Et mérité pe ka dadi te. Nga na matin na podium a poulou na vélodrome. Et qui munene nga na filmer likolo. Il y avait beaucoup d'espace. Podium où elle dit au matin on dit toi qui na sé biso nyoso. Toi qui na sé mbonga matanga eke wapi. Voilà, question tout nouveau, c'est une très bonne question. Mbonga matanga ke wapi. Na landi Vincent Toulouse na direct nae. Alobi ke makambutu ya matanga ezaki gérer na maboko ya Nanu di Kambala. Oya zali l'équipe propre ya Dadi di Kambala. So c'est que faut que tout na ye mbonga matanga ke wapi. Si, na ngi pena répondre moni lelo yo bato ba pa ko la Vincent Toulouse buzoba. Ke ali mbongo. Non. Famille na famille ba ndenge na ba réfléchir saka. Famille ya Dadi dani ba bandaki na débit. Blum se faut ça dans analyse. Blum c'est la spiritualité. Vincent da mwana. Vincent da cousin ya Dadi. Ada Vincent Toulouse, ada Vincent di Kambala te. Dadi azana ba frère na ba sœur na ba botem na papa moko, maman moko. Vincent na accepté na makama mbongo wana. Mbongo wana Vincent ko mona na misu ndenge ekota. Mais même si pas simba kité. Même si pas $1 ya mbongo wana même si pas sanini aliété. Mais bato za ko accuser peut-être parce que azo faire partie de la famille et puis azo figure emblématique de la famille. Même sous temps ba sala ba organisation ya matanga. Tant amona ke za mabia ko pe ko lobaki iloko bo sala nini et aussi mbaté. Mais même sous famille ba sala nini ba boyi. Parce que pas za mutu ana famille même azo protéger yé na libota na yé. Peut-être yo même sous ça sala nini a sokoli maboko. Mais ko lobaki ya lié mbongo, je ne crois pas. Est-ce que yo défendre te kenan? Non défendre été. Non ça analyse. Mbongo wana oto beta ba masolo nanga na yo na bato bata soki ke fait ça simba ngo ata okoma ba montant wana te mais asimba kango déjà comprendre ako sutuki la mbongo wana te bato ya famille mususu bata famille ba ka ba 1000 2000 3000 4 ba ka na lisolo so ba moni ngo boye na misu si parce que ba mongo na versa mona ngo na ninga fouté na ninga ezaki na défendre te mais non ça analyse voilà chaîne d'écho tsambo voilà chaîne écho tisaka et puis oyebi pe sika travaillaka na makamne mususu d'accord complexer ba mbongo wana mikete famille ta famille bato mususu ba uti ba mboka ba ye bato mususu ba uti boye bato ba uti boye ba riga ba moni tara au moins $15,000 na misu na franchement ah uti mboka na so Franklin wana so ndeko yana dadi liboso ya uti mbandaka voilà merci beaucoup bakundi ya $15,000 na misu c'est le vertige papa $15,000 na kozonga lango be na mbandaka kuna sala kalanga bizibaye wana lobibo yana nu neti jour maman Oliva yaki mwana ngamuna zalaki na biloko nyonso o ezwaka malili ekende na ndoko nanu di Kambala moi j'étais là oui na congélateur voilà yo na bika cité biloko nyonso o ekotaka na malili ekende na ndoko nanu di Kambala yango moni Vincent asokoli maboka lobi bien muto zaki kobimisa mbongo c'était nanu di Kambala c'est ça. Voilà donc makam oza na ndi Kambala c'est que na ndi Kambala nde mutu toko luka yo pe ça biso compte rendu mbongo wana eke wapi poto koma lona makambo eloko ngala kamo nango ngala kotika na réseaux sociaux na tellement la ko na émission na yo que non ba bengani mwasi ya Dadi di Kambala yo koma ki sur place makambo ngo leka ki ndenge ni j'étais sur place na na palais na phase déjà Supreme Gogan abenga ya yoza pinesi na palais awa babengani mosa Dadi na zizele na koti WhatsApp boye na moni Nadine Lumaya akombela nga déjà pas choué yinde moto li papa coupé moto yi awa dans le pont n'est pas Dadi na ye wana kuti ba te be na leki moi si je sais pas si nga na venu là n'est pas présent d'État Fox toyi wana Tifunda ya Gisèle
Et après, il y a mutu. Na biloko na ye. Je vis ça. Gisèle a vendu ba olela. Papa Makaya, Soudiata, Fali Maswaku. Na les que tu parles qui na si makuto. Ba pesi Gisèle na bilo mamoli va yaki na ba pesi Gisèle des sacs à semoule on a monaki. Fait un sac à sucre moko, je connais un sac à l'osso. Je crois, 2 sacs à semoule, 3 sacs à semoule, un sac à l'osso. Na ki funda na ya bilamba na bana na ye. Totali bana tara bana otuna bango nini. To éviter ko filmer bana. Bana quartier ba lobby. Ba conditionner Gisèle. Ngana avait vu d'aller à Rasso Mutando. Au Mukongo. C'est la coutume, il paraît. Chambre d'Adi, chambre Moué. Mets-toi d'Adi, balala. Ndekwa d'Adi à moi aussi. Na coin. Gisèle. Na katikati. Ndekwa d'Adi à Mobali. Na coin. Bacha sko Gisèle na katikati na mets-toi d'Adi. Balala Boutou Mobimba. Makamou Gisèle au moins na Boutou. Na tongo a expliquer bango. Na ndenga coutume, c'est la coutume. Et c'est coutume on peut za bongo alors. Biso pe bangala za ndenga na biso eko na eko za ndenga na bango. C'est pas sur ndenga coutume. Tango bo sala mutu bonga la na bino na katikati. Bonne attention nini. Lui bato mo bato bakoma bondela. Lui bato mo prier. Soutan bo ibola la wana bola ndeni kana bilamba no mate bola na bateni ya chambre. To éviter. Ata yo bon lo abona ngo permettre ngo. Personne. Vous avez fait la porte, vous avez fait ça. On a été sur les coutumes ma famille. Mais on a coûté un lobby sur place. Sur place. Sur place, s'il vous plaît. C'est que Gisèle a CP na coutume wana té. Quand tu appelles ça CP té. Attends, il faut CP monter déjà. Et puis il y a des catégories. Catégorie mususu mbongo wana enda kwa dadi garantie na ngoza $1000. Bana pour ça ba retirer mbongo wana ya garantie $1000. Ta famille. D'abord au bazou na compte bloqué, ba ba sous $1000 liko. Tukuni dadi vendredi, dimanche na butu obengani moi sine na bana. Où allons-nous? La coïncidence hein. Eh Jemima. Où allons-nous? To fingaki koko awadi. Moi ça pour lulu, ba kundi pour lulu lelo, koko lobi comme tema kelu ka bundu alesa kuna. Parce que tout le monde n'a pas Gisèle, mais tout le monde n'est pas famille. Et puis, Dadi a dit na eni bana mi bali. Aboutina Gisèle bana 5. Na bangu bala bala mutute. Mais tout le monde na matanga. Eni a qui quoi mupaya. Eni a yo lila mobile na onde mupaya parce que Gisèle azaki à l'honneur. Il m'a fait na podium na bana nyonso. Tout le monde ni famille a Dadi en fait na bi pasteur on va passer l'église ni. Abengi Gisèle attaque moi si ya Dadi avant d'ici na sina liputa. Bazui bana nyonso ba vandisi. Pasteur alobi boye. To bondela Nzambe akabola alliance ya jetem entre Gisèle na Dadi. Oh, tous on a battu. Et nous notre china entre parenthèses. Jemima. Au moins tant de temps tout bala na bakabola lien ya mariage. Si vous avez légalement alliance. Zo pa moto jara alliance boyo le bimaloba ngana bimaloba. To ça da alliance moro boye. Toujours yo kufa miso bakabola ngona dibulu. Basali prière balongoli anopa na yo, balongoli pa bido libala na sa nini esili. So alliance bakabola ki wala ya libala ya Gisèle na Dadi na mariage nini coutumier. Voilà. So eni pas na bana poni bakabola ki alliance na eni. Or, on suppose que famille Dadi ne ba manigansi ba fait ba manigansi ba basaki loko wana po passer à sanini ba parce que Gisèle honneur, c'est bien, bravo. Honneur ya matanga vendredi. Mais dimanche vous bengani. Non, c'est que parce qu'on a masque pour passer sa presse. On dit balinga qui était. Franchement. Mais puis que attends le baraboy. Tant on peut moi sous libala, est-ce que Gisèle a bané qu'on va dans une belle famille? Pour ça on va dans bien belle famille dans dimte bangwa c'est bon après 2 jours il y a pas ma matang. Il y a kuna mobile na. Attends qui m'a bé. Franchement, Jemima. Attends qui m'a bé. Attends il y a famille bazo lo banate. Ba rosa ilo ba salite. Fait baser la 40 jours. Net singa pona nga.
soki famille bazaki na idée ya kobimisa Gisèle na ndako soki bazaki na poste ko récupérer $1000 wana ya garantie il fallait bazela après 40 jours moi c'est 40 jours eleki ba 20 ko Gisèle ba c'est bon ndoto futa ndako yo ici déjà kofi yoza na bana est-ce que surtout tiko na ndako okoka ko continuer ko futa en fin du mois soka le parce que montant de doit futa ndako nga na éviter soka biki a okoka te bon ni ba ko ba c'est bon retirer mbongo à garantie oyo oluka ndako mususu ya prix moko ya C dans le sens que au futa ndako na ndenge moko ya kimia il fait pas ça eloko wana qui ko bimisa mutu be presque na ndako ke toi na pas de retirer $1000 à garantie franchement mais biso tout na côté ya venu wana moi mukimki ko sonda bato koma awa balobi ke ye moko mwasi mutu amoni ke abima na ye parce que amoni bolingo boyo kani kozala nti yango ye moko akei na biloko na ye ba congélateur biloko te venu wana ezali Gisèle moko akei na ngo place oyo moko amoni ki abomisango wana quelque bato quartier balobi yango bon lobi nazaki na mona Gisèle na congélateur te parce que le on temps salami na tardait même pas comprenez n'attardait même pas. Namoni Gisèle na congélateur te. Namoni Gisèle na biloko oya mamoli va yaki na ndambo ba pesiye na bilamba na ye. Bon je ne sais pas. Congélateur on peut dire que congélateur moi ba mini congélateur ya mikine. De jour de jour là ko faut yaki te na ndako na ye. C'est la kota na ndako te. La congélateur mo ya mukuse boye. Kiti mo pe ya canapé na écran plat. Bon na éviter ceux qui yango azui. Bon je ne sais pas. Mais lobi na monaki na yango te. Donc on a dans le zone babiloko on a mona monaki na misu comprendre et puis faut yeba que famille ya dadi ba bosana ke ya dadi zaki muta media parce que na début ma solo oyo ba ngaki ba artiste congolais ba sambwa mais après ba to moni ke famille ya dadi mutesani ni et sambwe tu comprends ozo imaginer nani Jemima o makambo ya moko e pesa nga pasi e mona e pesa nga pasi na kanda. Voilà, comprenez, donc, tant que tu as dadi, larmes aux yeux, parce que c'est fait très mal. Au moment où tu as koufi, tu as embaumé les mêmes jours, tu as corps. Tu as même solo. Tu connais les bébés qui Moutou soit koufi les lots, dis-moi le lobby n'a déjà fou que nous embaumé. Faut qu'on embaumé, ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Mais si bino ozana mbongo, yate ke mbongo ezanga ki dadi ki tamba eza manque de moyens te. Il y a des manques d'amour. Manque d'amour. On dit bazana bazaki na ba antécédent déjà na kata famille. Voilà ba bominde ko na bango. Soki boyoka nezaki te mais mbongo wana boyinga boliango lelo ewuti na musala o dadi ki tamba asala ki. Soki dadi azaki mécanicien. Toi azaki électricien. Jamais mbongo wana gouvernement bimisango. Mbongo ye parce que ça artiste a sepé ça ba konzo na banda kuna ba taki ba sekaka ye yo mbongo na ki bokundela ngo ndeko na bino mais bino mozi mbongo na bo tiana ba poche na bino po bo humilier corps ya ndeko na bino o boko mona lisusu te na vina ye mobimba mutu to bimise na mort presque 16h du matin bazo ko mbomé le même jour et puis bata mort ba préciser lobi na entraînement comme à 10h te. Ils ont quoi les abos ont couché poli tout ce soir au pola tout tient on a congélateur oui qu'il y a ma glace bandit de Baolanda ngote mais surtout bimisi yango tout tient on a mis sa glace style nous autres il a dit bon Gabriel a olé là ba mboma mutu $300 fete ba lobata ke no tozangi $300 ya kopesa elingai bima nango kaka elingai na bima nango kombi na besoin mbongo ba na besoin te ke no bengai ya dinda sambwa mais fait bosser ata $300 yango to ngato pesa ata ba 50 ba 10 dingai kanga mapoke ba mbome ya dadi eza vraiment soni na ba ekola boye ba soki ba talo soki ba nyanga so ba ndibu kumu apap aza ve ya dadi kamba ya batutu ba yebi parmi entourage ya dadi soki aza na bango 10 kumu ozala mutu liboso to mutu mibale eda yebisaka eve wana papa Dudu nga pour akufi ave omoni mutu akundi Dudu eza producteur na ye jour nga pe na kokufa velatisanga vous comprenez il est quand on papa Dudu akufa lelo te je crois 2007 si je me trompe pas 2007 babane wana kuma kanga maloba wana tant dadi akufi kuma bia petit na nga yebisanga na latisa ye asomi verse smoking ba wa ebi grifa smoking ba yebi
veste ba konzi ne balata souvent on va fête ba konzi balata ba veste moko noir chemise à pembe ya smoking ya na barre moko na ba pantalon ayeli dadi di kambala bon c'est notre famille c'est notre bande de mususu façon comment appeler la veste yango bango ba sepela ité pour appeler ça en pleine caméra quand même baso nini bazo ki veste te bazo ki veste mais ba ba ki ba olati sango te ba bo équipe na kate to ba idaki ba olati sango te to komi na mog veste uti mboke ye na tiso utaki mboka so pe utaki wapi ba ba lati sa dadi ba continue na mag dadi a vimbi bukongo koba veste boyo kokaye abini nzemba vejo ça vimba yi bazaki obligé de ngalie mabazonga tina ala ngiyenge bazo veste smoking veste baboyaki ebite bazo la tie po batika na badondo na ngo bendeni non ba to well to ba welis bon ata badondi na ona veste na cher wana ba après ça ni balati ka ngo kaka balati smoking ko to ba ina maman akiti ekoki maman normal to ba ina maman balati si l'homme sous to boya oloba parce que il faut pas oloba parce que bino de bozo ko sambwa bata poto ko ne ko ba comédien boy bango be ba ko tika te ba olinga ba ka soni te ba osala ba émission la vérité blesse mais c'est la vérité oui muta sokola muta latsaki aletse papa aletse vedadi c'est papa ale mabana c'est papa ale a membre ya famille dadi a comédien ada frère na ye artistique. Et c'est papa allé en réalité à ça dadi. Die famille il faut la tête yaya cousin pour moi on a créé un problème. Nathalie disait qu'à 27 tu dis très bien Tina Souka à lobby Gisèle tu ko loba ke no muto abomi dadi landaye muto alembonga dadi landaye donc ce qui me forme dadi alanda mutu alanda ne nanu di kambala c'est comme si bango to bado banga ba otikela ka nanu di kambala na ber c'est ka yebi di kambala famille za mabe pour anniversaire le babongo ah celui dit que le bongo oui na ba qui ont déjà à protéger di botana à protéger ba Chiluizi à protéger ba Chiluizi té ton na ba ke Vincent bongo na simbité na ndimité pour aller le bien TV parce que Vincent na bon ebi ba to ba finga a yo ka otala za muta YouTube bon quelque part pas comprendre ils a opinion ba ta YouTube ndenge za na ngo asi gagner ba ndeko musuti za ngo normal za ngo za muta famille ezaki a muta yeba ina kata famille vous comprenez le atteint ce combat ya nanu en fait ngana bi nanu ava parce que ngana travailler na Vincent ngana ça dans la voix du peuple na bi nanu na iba gosse travailler en place moi nanu wana tout ça avant ça peut me pas Vincent vous comprenez donc ils a mawa trop ya dadi nzamba sunga o obana ida ko pola na cercueil wana to yebi mais kuna pe na nécropole abaida ko beba avant même pas 40 jours na yo babwaki mwasi na ona bana libanda. Mais je t'informe que non, Gisèle Azana Kalembelembe na hôpital na mwana. Okoloba nini na mama na muta motema la parce que esenga ala Kalembelembe siko na hôpital Kalembelembe na mwana oya asuka. Voilà, vous comprendre que makambo a dit et comme mwandenge parce que je vous informe que maman Gisèle Azana mwana na Kalembelembe aza très grave. Tu éviter bana mki ba santara na basine ba ramboleka moi mki ko sentir même na nzoto maladie mbala moko ya brisque boye to komeka pe ko to koma na Kalembelembe soki ba kolinga qui est au côté to meka pe ko tala Gisèle et puis to tuna ba question qu'est-ce qui se passe moi la belle nini poto yeba l'émotion est très grave na habité engambe ko senga nini po esenga na minto pe na soutien po to apena bezo ba moya mwana wana esenga pe na soutien. Maramo est comme spirituel, franchement. Moi, je suis un bébé. Zamba Sunga. L'artiste est comédien en général. On a Rosinga. A commencé à monter diriger l'artiste est tout papa Massoum, président. Batala Kao. Bata noka oyo et risquer bon on a peut jouer ba débloquer ngo bali yango pété est-ce que tout ça on a ba preuve que bon on est continue na banque ya solo
bacha on a banki ni non kumba banki eza banki ni so pe equity so pe ni IBA so ba na te banki ba on va dire nzamba sunga jemi mamoni na ba tristesse to ko balika mususu beaucoup te bena batanzia bobundi ngala na ba maîtrise pour famille wana oui bani mwanda na ibi moi kala na ibi bango nyonso ngala travailler ngapa ba vesa bana mama na bango na mutasuka to ibani zo ba bana mama na vesa tina mutasuka mwana dadi kitambala dati petite sœur na biso to ibani makasi to na makambo bi asala na mère mato to ibani tout makambo bi beleka moi basuka ba dadi na démentir nyonso abine a démentir maman que non onde baba que non bala s'agissait na cascati ba semek na coin ya bika que non ye moko mutabimi na ye mutabengana te ye moko mutabimi Vincent alors ba bien ba so na dati attends ko ba dati muta informer makambo nyonso ya ngo makambo akin to dite o so ndeni moi jour moi quand eloko na ebisio jour dati di kambala a rosale Michel obi aloba jour dati di kambala a rosale Michel obi aloba il y aura des dégâts à moi mukiana makambo belé na mutema no moni bongo même ça va papa ba onta ngobela ana makambo belé petite wana jour dati ka ondimara na bina sala émission bomona akoloba na ta munda tia mwana abatla vie na batla bomoyi na ye vous comprenez abatla bomoyi na ye te asaka le kwa nani oyo o asele biso ya Moïse Mbiye ah Eliane asaka le kwa Eliane conférence de presse to tiba micro lobby fa loba te vineza na mulai mbongo wana o famille zui et sila et puis bakonzi ba kambala moko ne bakione sile zamba sungaye voilà un dernier comme na suka okosenga ni nzamba sunga maman Gisèle un jour enterrement na kanisa que famille balingi et tout na mona gesto basala qui mais je comprends que c'est une mascarade mascarade nzamba sunga pe eni tumba ko ba saboter ouais qui matango ndi mupaya ndi invité ayi mupaya ndi invité ayi kolela mobile na ete aiko ndiye mupaya aolela ya ovanda amoni ede adika tonga likasa tour a kotika jebre de fleur na bandeko na ye nzamba su voilà donc te comme na suka mon moi pour passer un beau théâtre voilà donc te comme vraiment na suka qu'est-ce que moi je peux dire par rapport à tout ça il y a Dadi di Kambala azaki susu ya famille na ye di Kambala te il appartenait na ba fan na ye il appartenait na presse il appartenait na monde culturel na ye ba ami na ye tout dans les Camerounais biso tout ko s'impliquer na kati étant donné que le lobe moi na za na kalembelembe et senga ba mbongo te peut-être on est ezala rabwe po ba simba ka mbongo et senga soutien et yango ekomaka obo comme obela mama ni mama mais na compte bloqué oboza nango wana bo débloquer yango yango po te bo ba problème pour ce que ça liba jeune mwana wana to ko buka même le bama pangu na bino to ko buka même makam na bino pour to ya pena mabe parce qu'elle a dit ça fait très mal de perdre tout ce qui domina tapis rouge moi maintenant double raté m'a doublé to perdre vraiment mais c'est bio de te perdre tout ça quand tu incarner rôle wana décor à cause lango modéra à cause lango mais à comment te mutasa ko la dadi azate c'est irresponsable irremplaçable hein mutasa ko la dadi azate mutasa wana la bien clair mutasa ko la dadi azate voilà rôle na wana ba moins sérieux ebisengwe tala dadi siko tshelaye sala pesa ye rôle ana basimi bali to misato ala siko infidèle ou bien mutu mo be escroquera bana basi moni ba to ka ba gigoloti oh non ça là on a artiste comédien nebi capacité ba tourner ba jouera mutam ta na rôle na e elle ko belle vie so pese rôle le yeba ko sepeli so pese rôle la mawa yeba ki ça on a 90% le to yeba li ba rôle la batu vous comprenez on doit remplacer Dadi Azate. Voilà donc voilà maloba ya collègue na bango de service pour histoire quand tu tali hein on t'a ça le rôle voilà Azate ça dit to perdre
aza irremplaçable. Voilà mon verri écoute mon ça on pas zaté. Si lelo. Et ni mon kufa kenena rôle na makamni nyoso. C'est poule ba kena rôle na. Et poule bazara déjà. Poule ba na ngola ba poule ba rôle ne bato bazala. Bato bazaba ko jouer bongo mais M sous inspiration sous poule azali ko créer mais ça m'a pas mais rôle ne bato ba sala on ninga photo. Bato ba sala on bazali. Voilà. Voilà, merci. Tu comme vraiment la souka. Je dis merci de la personne qui est Kibiso. Tu as besoin de commentaires na bino. S'il faut beaucoup même, si vous avez beaucoup la paix et ngambe, na habité ngambo pour ce numéro. C'est un numéro, pas comme Milanga. Voilà, beaucoup Milangai, comme ça, on a comme ça, on pas y a Patrick Ngambe. Papa, au point de vue Nabino, voilà. Les pétroliers de Dallas, on a bien vu à Kati avant que le chaîne est botama. Donc chaîne est encore nouveau né nangai. Si les solos n'ont pas ça la manga na yeba qui ont déjà. Venant les pétroliers de Dallas, JP Kumaluta. Na bi kenzala mbula zomi, si la rana bilé à mokolo moko. Vejo moko la la muki bala muki linga. La PC mbote, joyeux anniversaire, les magoto les kagi mais joyeux anniversaire. Va signaler on a retard. PC bambote. Voilà donc tout est bien, qui finit bien. Je dis merci à Los, ma caméra. Merci à mon boss JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Les boss charismatiques. Merci à mon sponsor. Il y a Paul Venture et Mafu là. Donc merci à Ado Senga depuis la Suisse. Le maman Yvette Mbi à la japonaise depuis Londres. Mamie Dad depuis l'Anvers. Willy m'invite à les coffres forts. Vous êtes tellement belle pour soutenir la ranga. Karine Tungu, na qui depuis la France. Voilà Dali Mutoyo à côté de la direct nanga à commenter à la mission nanga allez là fort badaka Esther Kalonji na Karine Tungu. Donc vous avez fan nanga numéro 001 maman Belgique déjà il y a 2 parce que c'est na yo maman autorité nous surtout maman Kabibi Mwamba maman Babarita Mukuna Mukulu donc bino tout na lingabino moi mingi je vous aime bien. Je vous l'offre, c'était Gemma Idele, le gros bébé de la presse congolaise. C'était soit Kumu à papa, il y a mère rêvé, la solution. C'est Dadi, Mdagi Nangoza, Kumu à papa. Yango Monique, Bakundaki na yango, Kumu, Asali Ole qui n'a pas région au Kouf avec la Tisanga. Aina veste, c'était Baboya qui yango, mais Dadi et Morasanini, Andimi yango, et puis Bakundi na veste, il y a smoké. Mais que déjà pas famille, n'a pas ok petit na simete, longo les vestes, on est. Basarani, ça dit déjà Rafat alors. Ouais, chance pour Bakundi na nécropole. Pour la sécurité de ma case. Il aura né ça la matin. Voilà, on se retrouve prochainement. Darcel et Izzy, merci pour le montage. Bye bye. Sur le site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc, tous en number 1, Mukonjabas, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Là, de Téléloa sur le Libiso Marambéad. Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa siga, il y a ma maman na ndenge na. Donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo. Potozo ba news alelo. Donc les pétroliers de Dallas, Toyoka Yoka, Baloba JB Kumaluta le pétrolier. A Elbiso Victoria TV. Donc à luta continua. Victoria certa, amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV. Oh ya les boss, les patrons JB Kumaluta. Il y a bien aussi d'abord la confirmer nana roboya donc biso tout s'abonner massivement na ndenga idéologie ba européen botondana bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas nous ensemble c'est d'abord la ndenga ilusa Victoria certa amen.